Ewolo masobele kuna mbanza bandeko na ngai nayebisi bino libala ya lelo ekomi libala moko compliqué nayebi te nini naloba. Ba juriste baya bavanda liboso na VIP pardon. Ba juriste boya na kiti ya liboso bovanda pena liboso esika babongisi kitoko koleka bato nyonso basika bakiti eza différent na bakiti ya sima. Ba juriste nde na besoin na bino apofu bopesa ngai ya solo ndimbola na motuna na ngai. Na kati ya libala bandeko ba bolingo. Selon la loi na eko yebango lisusu bien de lelo que avant na kota na disolo na obetela bino libala panzani le même jour. Na nuit de noces libala panzani. Anatanda bosabone na bokota na bosabone na. Mbote na bayenyo so balinganga mingi bayenyo so bolinganga pete nzambe asunga bino kabo meka olinganga po bwana choix te fo kaka bolinganga. Boyebi que na kati ya libala ndenge ezalaka boye soki libala ya contrat boyebi on eza contrat comme tout autre contrat libala nde omona yango boye fiançailles ezali ka promesse à mariage ils peuvent ou ne pas te marier on peut ou ne pas se marier donc moto au fiancé ngai ya babi o et donc ka promesse à libala ça peut ou ne pas aboutir. Plus loin, je monte encore dans mes recherches, on me dira ceci. Le mariage est un contrat entre deux personnes. Qui se mettent ensemble et qui se promettent de rester ensemble pendant toute leur vie. Mais, cassation à mariage et quoi ça au cas où l'un de conjoints ne se sent pas à l'aise ou ne sent pas que l'autre ne respecte pas leur contrat ou encore en cas d'abus de confiance ou encore mensonge. Okutani na mwasi na mobali. Bofandi elongo avant na kota lisolo oyo libala ebala mi samedi ya oyo uti koleka lelo le tolo baboy mardi da libala wana ekufi na okoma kuna yo kutana na mwana mwasi ya batu na fongola bino na bisa bino bongo nde to ya na bongo boya na bongo okutani na mwasi to na mobali bon chéri ça va na lingi yo la lingi to va ensemble ngande na za boye betelanga na lisolo na lisolo na ngai oyebi ngakutu wana zo oni ya manzaka ngakutu ngauna mama mibali ka misatu. Bien mena basika mais ngakuna bima mena karana basika ba mibali généralement ba beta mo lisolo ya so ngapela za mobulu na bongo na ngapela na tika po na lemba na mone futanga ite musupe ngana koma na ngosambela musupe na moni que non ça ba dépense et tout ça. Souvent les hommes disent à peu près la vérité par rapport à leur passé parce que pour les hommes conquérir basi belé sera na palmarès moulai pour un homme noir je suppose il se dit que c'est un gentleman c'est un monsieur donc il y a danger quoi talakaka pour les pour on est pas bateau bazara bateau ka bakena l'église et tout ça mais pour les chrétiens assidus bien ancrés dans la chrétienté ya oyebiso ka chaste ou bien oyebiso ka na lingaka moi si mo bote si mete maman na bongo ni nga ici. Na côté abiso basi yaka fa na kiti na expliquer toko saka soustraction des musala na biso oloba ngiro bimisi ba seka biso basi to asomo na lokuta na zo sela basi e mana mibala ta ba 30 baza ba 20 donc compter pena 20 ekoki ozo comprendre nga en tout cas moko y aura commentaire bien bikuna yindi ozo comprendre basi ba kosa na tembe ote ndenge zana na bimaka na mbalika moko monika na avant aussi ko wana mususu la tanto zalaka na to bima na biso te to zalaka na biso ka bongo moni 3h3 na to ndo sa na biso te ba sœur mususu pe bakomi azaki somo kuna zo papa kuna ta akobi sœur en Christ ngane zana na ndo sa na ngate mo kuna yoka ya ndo sa kana sima sala liboso te ya ngwaza ka vierge boa tina makambo bokota etali bilonga pomme tenga lekika na lobika vérité donc na kati ya relation ba bengi mariage na kati ya processus ya mariage tant mobali to mwasi okosi muninga yeba yango ke na loi pe ezo prévoir sanction moko quelque part donc l'un de vous peut
demander le divorce le même jour du mariage, ce qu'a remarqué de son côté qu'Azali utilisé, Azali trompé ou Azali base ya mariage na bino Azali na solo te. Même nzambe na likola d'accord nango. Siko na yela bino malema na lisolo oni. Fona tanga na bino ba kombo ya bato babalanaki. Samedi bakabwani mardi. Pona nini bakabwani ndeko na ngatana nu loba amen esiko zali, loba amen. Biso basi to wana balokuta moko. Et puis ba mama sokola ya zandu kuna ba biso boda to za ban, to ada na mwana. Donc mwana ebisa moto kenga ana vierge ezate. Ba o bakula wana. Ba o pe bazola bango occasion père ozo peze mité bazana bango pe. Il faut pas dire que o bazaka sondeni, bazana bango pe. Siko ba wana bango ba na possibilité ya koloba que ba vierge, soit disant entre guillemets, que ba tunyo sona tambola na bango na 20 wana. Ye atika na ko zoaze mité. Papa biso mususu to vana mobali, o vana mobali mususu 7 ans. Mais mwana vanda pa bango. Po bota kilaki mwana. Alors ya ofente que non ndenge zana tellement trace la tête témoigner ndenge akeba mama sokola ya gambela bakoma okanga bango akangi abaki bibaka baka mais mukula nuit de noces bato bachaka ba drap pembe ka drap pembe zo nkande yaki ote ya ye déjà ligament soki nini na ye elongba déjà soit disant pour asokolaka. Ba raison comme nazo c'est ma caméra comme ça manambo to banda ba débat chaque minuit na chaîne au kala mingi te to bana peut-être la semaine prochaine chaque minute on beta ma solo ya libala ma solo ya basi neni ba komi lokuta mibali neni ba komi ba gigolo na ba lokuta plus matérialiste que les femmes donc na ko kipe te na ko zote ko ponga moi na côté la ba basi po wala ba mibali faut to sasa bango to sasa nande au côté au sasi to leki to no sala live na YouTube na TikTok to ke bongo nde bomoni siko likambo ememi libala mikambo donc na yebisela ndeko mwasi ndeko mobali ke soki bokota na kati ya relation ya libala mobali ayebi soki a bien bokomi na libala aza impuissant soki akosaki yo oyebi ke loi peut revoir ko boma libala wana soko olingi mobali na oyebi nde basonyaka mobali ke soni mobali na mwasi akosaki yo ke o naza vierge bokoti na libala bo a vierge te mama papa yo moko oyebi eloni osala soko olingi mwasi na bokumbeli ka bongo omeko kangango na biki za choquant mais vous continuez ka bongo so pas moni moyen te ce qu'on a ka ya libala oboyo kanga ndenge ni libala le mariage le plus court du monde et ça likara 3 jours 24 heures ni ne salem yango na tili bino ba profile ba na tribunal angalé ma tribunal de paix d'engalé manga na bien très bien tribunal de paix d'engalé bien te tromperie na super chérie sur la virginité de l'époux. Donc moi si babengi na kombo ya Pierrette ayebisa mobali na Rodriguez que papa nenga amona vierge on va pas se connaître jusqu'au mariage parce que nenga zana ngana mobimba mobali pa fandi abombi mwasi ti akangi motema bi elo nanga bien bona bokolo kitoko ngamo na kolia ko na kati ya libala ndenge na kutani oza libaku malamu po lelo kokutala la vierge lelo comme problème ata moi na 12 ans okuta ekara ba problème tonton azui nzola ikunzola nga ingeye mais to batela tonton azui abateli ma ngoyao tonton azui Pierrette likita comme on est saleli pena mobali ne likita asaleli monsieur Rodriguez mula mimpe likita ya monene Pierrette azui mobali a bomba Pierrette malamu ti bazui pe ba ko sala mariage na bango na ko sala basali libala na bango samedi passé ba kenana kote woso wo mobali déjà bien heureux tout ça là alors bon akende sikoyo ko exploiter mine d'or na ya bana ko bomba tonton akomi na ndaku ba komi na area ba benga ngoni nuit de noces ata la boye tantini déjà fenêtre ba ligator na ba hippopotame si ba lekala na nzela na ngana otanga kama ba combien oyebi ke tonton mui pa kende boya kende kotala aketala kuna piscine d'où les crocodiles et les hippopotames s'entraînaient babi kuna donc
piscine yango pe maman sokola ya Pierrette likita oyo aza mote ya malamu te komo kosala moninga ndenge wana hein. Donc ntango tonton akei kuna na nuit de noces kuna, une fois sur scène, le mari découvre que tout est tombé par terre. Plus grave et chose étonnante, dans la cave, c'est vraiment une piscine où le crocodile et les hippopotames s'entraînent. Ah, nzambe na bon moi. Poni konyokola mona mobali ya bato. Mbongo pasi ya sa moya Kishasa oyo. Mbongo pasi ya koluka na pasi. Malamu pesa moninga deja sango. Ya terrain za kokota lolenge nango ezali. Donc Tantine, plus tombé que elle, tu meurs. Tonton préféré Koutou, chéri Natikaka, o Azalara, fille mère, a préféré Popena, Pierrette Likita, o ya vierge, o donc moyen te. Ndebongo, mona mobali connaissant le droit, lundi na totolo, babenga yango bongo, donc tonga makasi ko totolo. Tonton dimanche letaki paga ibenda bika kuna donc simba kanga longwa na nzela keba pona ko niata yo kolongwa liboso nanga na linko mona yo te. Quelle grave déception. Mwana mobala yaki na ba makanisi ao naja azo surfer déjà na image na ya eba ida que non des aboye lelo ego yinda abenda ko préparer moral à moi si tu vois comme tu es vierge tu dois ande kolanga bobo salate tu dois il faut être forte ma chérie il faut qu'on aille tout doucement tu vois ça va aller bébé tu vois ne sois pas trop frustré relâche-toi relax baby tu vois alinga pesa e mosuni ndoka alingi mokuwa nzoka kuba nzoka Pierrette libanga Pierrette libanga talo tonton bien dessus atali pela lobi oh mais oh Koutou mutu des vierges Koutou ça va encore mais oh pena hippopotame nena ngubu balekana ngubu hippopotame nda lekana ki ana éléphant bauti ko baluka na mabele awa donc veut dire canal de Suez et ça veut dire détroit de Gibraltar et ça veut dire oh babenga yango pena tonton Leli libulo asita boyebi libulo asita tonton Leli tonton fâché dimanche wana lobi mais c'est quoi? J'ai dépensé mon argent, j'ai dépensé pour la salle, j'ai dépensé pour tout parce que je me disais au fond de moi que ma femme n'enga yebisa. Mon belle bataki n'est exigeante au départ, hein, il faut savoir. Cet homme n'avait pas exigé que moi si Fazaka viergeté. C'est la fille qui est venue lui dire que Azaki bongo ya lingi ne ka moi si. Après ça qui est critère, tu as ah ngala lingi tanton dans la lingi moi si, Aizaki ko s'attendre à nyonso. Moi si n'a pas ce scope espoir. À chaque fois kalinga meka été ngala linka na libala, été et puis moi si siko oboko mabongo moi si oboko libongo ti obomi nzoto okoti baba makelemba loué ba salle tala maramba kosta ki esimbite yango tonto abi aolimbisete elekate dibala wana fwe kufa siko si c'était toi qu'aurais-tu fait ce que ezalaki yolingo sani nga na pesika conseil na bandeko mwasi lobe eta na ndingo zali mariage base nango nyonso ezala confiance base ya mariage ezali nanu koloba na ba vérité na confiance wana bakolinga o kaka ndenge ozali po muto kolinga ozaka soki ya alingi yo te mususu kolinga yo loba na mobali na mwasi na yo ndenge ozali po boyeba koluka solution ensemble soki ezali eloko ko réparer ba réparer so eloko ko réparer te soki kotika na botikani boke koluka nzela mususu c'est la vie c'est comme ça que ça se passe po nani loba si bakomi lokuta et puis eloko koluka virginité okosa ndenge Roko sango ndenge po makambo neza makambo tata nzambe mutasala ngo bongo donc soki esili ato forcer ndenge ni muta oyeba kaka connaisseur a comprendre kaka makambo eza siko kosi muninga bongo ebi déception aza nango na kati na ye
oyebi pasi yo opesi ele mosusu batinye so bayaka na simana ko kopesa bango sous confiance te. Et puis nga nazo poser question mona olinga na yeba c'est que mwana mwasi o azali na côté moko banda ke na ko sala vie na ye. Po soki aza na ye vierge te et que tonton azo boya aussi alinga simba ye azo boya lobi kaza vierge. Akosi pour quelle raison? Et puis pour la lita tonton aya lobi vraiment écoute loko entraînement ba hippopotame na ba ngubu na kati wana. C'est que la dame eza bon a pola na ye. C'est que la dame asala na ye vie na ye moko quelque part. Nde mwana mobali akei na tribunal angale maka esiko babala na ki alobi arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi cette bêtise là. Diba les koufi do babala ni samedi. A goûter na saveur. Ya mariage. Dimanche na tongo déjà. Mariage ekoufaki entre bango et lundi lobby na parka ngale mande bakata makambo nyonso. Babi eza sur base de croquerie, eza abus de confiance. Bakati libala wana ekoufi. Siko nani nda yoki soni. Oyoki sina yo kaka te soni, moyoki sina baboti na yo na bandeko na osoni. Po biso to luka Pierrette Likita. Na roya bino ba photo na ye. To luka ete bo batu nde ba oyo kane ba linga ba luka ye. Mais nga na roya bino ba photo. Na linga na so na ndeko na nga mobali. So ka pesi nga permission de na roya et puis roleka na émission peut-être. Po ani kokosa muninga bu. Po na nini comportement ya boyina bana basi ya lelo. Ozier bi d'ailleurs que ningo zana déjà au bundi 40-45 ans. Ne so pas la musu baza âge za mukie mais tala répertoire et pour qui chasse no so bana musu bandi ko linga na 13 ans linga da tata kumba da tata tombo la remorque. Mais sur hôtel place va non chichi moyibi ndoki. Ba leo babanga makambo te. Ba fia lelo ba komi na dimension moko na ko comprendre te. Kindumba moko ndire posa nzoto ba nyataki yango na nzela babu asunga basalisaki mutu babwaki ya eko nyata n'infomani na maboko na makolo elati siko ekoti telemi nyozo misisa nzoto za ya ko telemi. Laisse que Dieu vous visite. Bosenga ta ba posa muso yeba ko diminuer. Ngayo ka soko zo kola nde posa e mata. Ya bino posa na lokolité de mata de abongo boto nkokisa age wewe matisa ka posa osuka wapi. C'est un dollar libanda. Tala a décevoir moi mobali ya bato. Moi mobali ya bato a très déçu. Abibino bo pese na conseil asala nini. Pour famille ye fandi que non ko sala bongo te moi si pas boko bimananda ka loba okete. Déjà ba bali ya okete ba bale na enyo so e kufi ya okesute. Moi mobali pas maintenir car moi si car libalo fo kufa kaka po déjà uta to senga da divorce. Mais bazo ebisa cha moi na se consort yango tuni bino soki bino ezaki na place na ye bongi bosani. Bongi bosani. Na ce na mata taxi et loko elekelanga mona moi si fois bala neti samedi tomati taxi wana to cheza ba mercredi ou jeudi. Azobete la baninga abi obi ke na obale do mais niveau na linga Patrick. Non ke kato sala te asuka na Patrick vendredi wana na okosa bonka ke ba bisi ko sa skonde na okosa kana ndako ke na ke meka ba robe to ba bilo mwa ndingwana na ke to sali ata ou bien na lalika akuna na ke meka ba robe pona lali pa Patrick comme ça samedi na ye na ko sali bala na edo et pour Patrick pena ina ko kate pena ko tikete na ibite pona ko kate na kati ya taxi na obeta li solo wana muninga ni kutase ya boso bakangi abi ba kanga te to yebi nde to ko sala ngabi mais pour ni Patrick wana bali yote. Comme tu n'es pas prête pour Edo, balana Patrick, tika na ye, na ye la bien du solo wana côté ni suki, n'épisode de koya, boza a branché, na zese na ma solo ezongi, politique ezongi, couple ezongi, nyonso awa, makambo ezali, Kishasa, mokili, pe monde ezaya kobeba. Yeba isika ni ozocha makolo nao. Nzamba sunga biso na bashwa malamu. Nzamba sunga biso tosala bashwa malamu. Po lelo choix ya malamu ekomi problème. En attendant, abonnez-vous, rendez-vous na minuit. Bye bye.